sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais. Tour du monde. Edino image. Panza sango bilili. Yekola koloba vérité mama Bambo kiadi Franco alobaka solo ye Mobuki lokutana ndokise moto moko Tatana Mami il est là, mami il est là, maman la biso mambika, akola mambika ta kobina, akola mambika ta kobina, mama mambika, mami. naseme komona bandeko awa na CND nasepeli makasi ya mbeli wana moto wana nayebi te na kofuta yango nzambe asongalaka nzambe asonga tomona na lisusu mokoto lokoya tokomeka kofuta mwa boboto oyo esalemi awa famille ezalaka na kisasa okamba yalolo oyo nzambe ondokima te bakomite kokofuta yango ndenge nini me nzambe akosonga kaka asepeli mingi bandeko na nga bayambinga kitoko esalinga senga mwana nini mwa chambe pour Image.
Donc chaque fois on a la salle à Paris, merci et une hommage. Alors ici c'est Paris, Kitogo, Saint-Geneviève-des-Bois, Kitogo, FMI Kitogo, tout à l'heure Dino. Pour la vie, Gilbert, ainsi ça va mamie, merci. Vous avez des sous à ma parole. Nandenge okuta na serno mamie là et puis nandenge Mama Rosa ya miona vie Gilbert. En tout cas, ça est un plaisir, il y a trop les mots. Tout ça, Tanzanie, ça va avec mamie là, on va à Paris. Il a plaisir, il y a trop, donc il y a ça, il y a longue date, tu vas lire l'autre Kala. Tout ça, le mission, les romans, on va tout dire que mes stars, donc ma souris est Kala, il y a Kala. Donc plaisir à trop. Et dis nos images qui toquent. FDL, il y a Dieu. Il y a la mamie là, et puis Mama Rosa, et puis Gilbert Ndonga, l'année, il y a Miwa. Alors, il va aller. Allô, en direct de Geneviève des Bois, aux gens Malami Balé, Gilbert Ayambara, couple Gilbert Ayambara, Yawa, les lots, les alliés, évidemment, Mama Rosa, Kitoko, Mama Rosa Sita. C'est bien mingi ne to yambi leki to yambi moto munene journaliste munene leki ya moto mami lela mwana bien nanga. Voilà, comme l'avons dit, les Congolais de la diaspora s'organisent également pour organiser des activités de loisirs durant le camp de vacances. Et là, c'est l'œuvre de tonton Gilbert Ndongala et de son épouse maman Rosita Sita. C'est sur le terrain FMI à Saint-Geneviève-des-Bois en France. Notre consort mamie elle a été à l'honneur parce qu'elle vient de séjourner en France. Elle a été reçue là au terrain FMI où s'organise cette activité de loisirs. Global Express, y'a Patrick Marois Vengi. Global Express, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yé na agence oté veut dire umela té. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela